La guerre sera longue et populaire. Au lobby. La guerre sera longue et populaire. La guerre sera longue et populaire. Au lobby. La guerre sera longue et populaire. A ko décorer fali nde pesi bino passe ya on place ngana telemina wana. Amutali bosote ba décorer na mboka na biso. Mutali bosote bien sûr. Ba kofi ba wera ba jibe. Bon alors siko ngana zo tuna pa le ba ko décorer kaka fali nde fait peu le so ka beti ake abeta na stade wana. Et ça problème te c'est pas décorer. Et puis ya moteur ba tunde bazo bosana. Je prends notre babosana. Ngana za susi na ngeza bato bazo landa biso. Baza na posa ba yeba. Ba gola bosiliki pona nini. Et ça bi ba sauter to pona nini. Jamais. Fanya le baka akipaka na ekutu te bolu babosala. Est-ce que faire akipaka bango? Bonjour, bonsoir, bande de connus tout balandi à Jemidor TV. Merci encore une fois pour notre confiance, notre fidélité. Au beau message qu'on peut se mission dans Kolanda. Émission où le peuple d'abord. Merci na papa de Onzinga motema ya mama bita. Merci na ba diaspora. Merci pe na papa Simon Mabeka. Il passe à papa de Onzinga il y a 3h du matin. Merci pe na ba ndeko nyonso ba beti takato li baku ya kolanda émission o mokolo ya lelo. E kumbila na yemoko rigeni penge Genève mabanga mabe. Boyebi mikolo nani akanya actualité na mboka. Pamba te yango to ine tando ko panja teke. Bolelaki bobengaki bobi ndeko rigeni ndenge niti sikoyo tozomona soldat ya papa Hervé azwa na etandote toyebite papa Hervé apekisi bango to bango bazotaka ndenge moto eza kopela na ndenge balobaki ba décorer fali ipupa DiCaprio epesi polémique totale na baike na batnyusu ya mboka na ba Gaulois. Donc, c'est polémique, il y a makasi, batumususu ba salimwa, ba manquement pas chef de l'État, mais tout le monde qui fait rigola, le padre Mutamayele oyemoko aeko kitati na kukutana no Gista Kabuya, azali CG ya IDPS, secrétaire général ya IDPS, donc ba solo laki atalisaki bango ke elo rezate mokonzambo kaza pona batu nyonso papa za moko me bana baze belé ceux qui les allaient anniversaire ya mwana kingani le beza la pe ya tour kingani le babo sana bobuta mama pasa yango lelo na lobaki na kozalanga moko te na plateau pour na kosala banalise ko panza tekengo na baki lelo nzungu wana to kabolango na moko ya yemoko mopanzi sango ya papa Hervé oye ayaka koloba na plateau ezalaka toujours oye papa Hervé ayebisi kende loba bo sala bo alors tozana ya na plateau awa bino moko boyebi pe bato o ba yebeyete ako se présenter Mbote Ndeko. Mbote Ndeko. Et c'est mon courage sur na plateau na biso na mukolo ya lelo. Ya ngapena na sengo makasi on va na suna kati ya place oyo. O comme lokola lo message to ya pesa batu ba message mambo ezali réel, mambo ezali pena logique oyo actualité ezelanda. Donc biso to rapport pesa ba message fort bandeko banso ba kolanda biso en tout cas ba mbote na bino place nso bozali tolingi bino makasi. Alors on se présenter pour awa au moni lelo Jemidor TV bato belé ba s'abonner presque chaque jour toujours 20-50 abonnés na chaîne na biso Jemidor. Alors et ça dit moi quelques semaines oyo obande ko yasu na plateau na biso te. Alors lelo au kiti na plateau na biso mais ce que total par rapport ya ba semaine nous sali pour olegaki na avril. Ce total lelo tozali na mois mais babone o baesika o bazana Jemidor TV bayebi yote mais babone na biso akala déjà bayebi yo ke muto wana aza soldat makasi ya nani o se présenter bayeba oza nani et papa Hervé. Bon, merci pour la parole. Ngai nazali communicateur et jet set. Mais tout ça peut analyser par rapport à mambozo le kana ba pays manso ya mokilia donc on analyse marambo manso mais tout ça bien ba soda oza ya fier ya papa Hervé comme on dit fait rigola le padre champion du monde kombo na ngezali Gad Bwanda Kabasele Ndombele. Merci Ndeko vraiment na ndenge bino moko bozali ebele na etando na bi bo fandi ebele TV moko batu ebele na Suisse na Allemagne et pas trésor moi la place wapi akumbela rappel idéologie ya ko partager émission o mobondo na famille Bumba Mobimba Bambo Tesika ezomi bino alors yo Ndeko mutozo la émission o partager
commenter oyoka ba vérité ya solo version ya solo ozo bima na munoko ya yemoko soldat ya papa Hervé na ba vérité o akobimisa awa yende akako pese to ko boma moto ya momo ke to benga ke to bino moto ezo pela kaka papa Hervé akende ko kutana na Augustin Kabuya CGM baye koloba nini bango balingi ata bakutani bango balingi na bango te balingi te ba misu to moni ke o baye ko zo papa Hervé na DZ bande ko to tikaka ba ko pesa ba information o ya lokuta papa Hervé ba ko zo F20 te papa Hervé ba bengana ki papa Hervé lobi non ce qui embouteillage ezali to nini na ko lokata e embouteillage si là ti ba tindeki cortège on moni cortège présidentiel et kende ko zo papa Hervé alors kota la boto kota na muzindo ya likambo ngo yo ndeko mutozana benda kiti to beta siko masula ngo to kote vraiment na maman likambo ndeko gadi yeah. J'espère ozomona moto ndenge epelé 5 sur 5 ya liboso na ko poser une question ouais. Est-ce que mutuna oyo to réponse au chef de l'état a pesaki na ndenge ba posaki pa ba journaliste que bato baloba ko kenda ki concert ya Fally Ipupa kasi to moni yo na concert ozalaki te chef de l'état a répondaki clairement que soki agenda na ye ezalaki libre na semaine wana alinga kozala mais akumisi mwana mboka akumisi Koffi Olomide akumisi Ranson ba oyo baza na ligne oyo bazobeta mikolo libanda ezate ke ba o baleka ki poso to leka to chef de l'état zonga sima il faut azonga na ba nyoka longo azonga na ba fere azonga ezala dans jamais ko tanga batebele alors likambu oyo tie comme na niveau oyo na réponse chef de l'état ndenga le baka ko décorer Fally Ipupa nde pesibino passe okuko ya ndana ne bon ndeko oyebi eza moi passe pour ne pas comprendre où est le moment en actualité. Kotala monsieur le président Félix Tshisekedi Antoine Azam Konzamboka faut beaucoup de respect Azam papa et puis toute autorité vient de Dieu donc on a qui azana kati ya mboka na biso Congo malgré biso libanda Congo mais toi ba congolais de père et de mère il y a pas c'est ça qui au moni ba communicateur ya mboka na biso ba sala musala ndenge musala tambola raté koyoka réponse ya papa mokonzi na biso Félix Tshisekedi mambo asela ko manyola wana ezaki selon avis na ye et puis faire rigoler les padres batu soki ba bazolo ba ka musabiso faire beti mingi na présidence mingi ya mingi sur 7 ans ou 8 ans Félix Tshisekedi faire beti na ba fête mingi ya présidence président Yebi Ferré depuis kala Yebi Ferré et puis il y a le bamangambo bat balobi wana et ça la biso passe na Sony frigo la mona mboka autika la mona mboka c'est un Congolais de père et de mère et puis il y a muto ba bosana batu ba pesi Axel Kambango za ba communicateur na biso ya mboka et puis mutu na moni même ba ministre ba fan ba musicien kotala ba ministre mingi ya biso baba fan ba musicien bon me ko limbisa biso me ko tala muyaya aza fan ya Fally ko uta Macron autaka France akita na Congo mona Macron président Macron ya France ayema ba gouvernement to mesima gouvernement ba kei ko vanda na Bandal ba mela Castel Fally muyaya no tala boy est-ce qu'il y a logique tellement bizarre de ça dit muyaya mta proposer que loko wana atia wana a questionner président de la République. Donc ça dit après sur base na mutu na ende balobaka bandale ko yate mais eza mutu matuna ki papa mokonzi ipe azana droit ko mandola wa sele ko mandola na place wana et puis atangi même papa no so mo pa mokonzi ko fi le marché central c'est normal à l'obéli mais actualité ba keno mabe ba keno pena na douce mais to kende elo que créer polémique pour ce que le mec a Koffi tam ce polémique nous a laté ndenga lobi kaka Fally a ko décorer Fally nde pesibino passe ya on place ngana telemina wana amutali bosote ba décorer na mboka na biso mutali bosote bien sûr donc ba Koffi ba wera ba jibe bon alors si ko ngana zo tourna pas le ba ko décorer kaka Fally nde fait peu le so ka beti ake abeta na stade wana et ça problème te et puis ya moto batunde bazo bosana
ye point to ba bosana nga naza susi na nga eza bato bazolanda biso Bagolo baza na posa ni gladiateur bagola bosiliki mpo na nini to mpo na nini jamais fali alobaka akipaka na ye kutu te boluba bosala est-ce que faire akipaka bango so nazokamwa bino sikoyo ndeko yokanga yo moni soki bato bazoloba poto bana babimiseke mama kuna na kati eza bana ya faire rigoler le padre te mote naloba na émission eza na pena doux parce que esali biso ni chaud ni froid kotala mokonzi moko Félix Tshisekedi Antoine mambo asili koloba eza bapepe congolais et puis bacongolais même pas kaka bato misusu oyo baza baanalyser oyo baza basala mosala normalement bamonaki yango zelo moya buzoba mpona nini baministre oyo tobi baza bafanatike bamisien azofalisaka ya misien wana makambo na ye totali na baeste balubumbashi bato mi basili koloba mambebele mpona mokonzi ya mboka eza bamanke ya respect tina libana tina baeurope baamérique c'est-à-dire bato mingi baza desi na langage oyo président bimisaki mais eza président te eza motu na koyanola nakende na question mosusu nga nakangamaka wana oclexinga bien ozoclexinga bien te ndeko batika question réponse au chef de l'état apesi est-ce que apesi yango mabe non à critiquer atangi komba ferete atangi komba fallu parce que pour comprendre à concert d'image lundi point de presse salami soki mardi alors bino nde nini mbala moko automatiquement bolongo la kombo na biso wana biso te ya ba congolais belé nde ba lobby ya biso te ya ni gaulois ni gladiateur ezaka ba de la bonne musique bato moni et puis vous avez des images à concert en botalaki il y a pas de na réseau à passant na monaki te kuna to koma to beta mais pour le président et puis to ba bossa na tombo barake kingandi aza international depuis to banda Congo mboka na biso Congo les seuls musiciens congolais oyo ba bengi sié a fêté anniversaire jour mon président à Gabon c'était fait rigoler les padres et puis batini jet privé et tina Congo jet privé ya mais wana eza la et puis par présidence et la collaboration président kuna ba sanga de bikeno il faut tina biso monto moko to yebi na kombo ya ferré ba bengi ferré gola ba bengi et puis jet privé je me faire kena yi o bilibanda mboka ko wana ba keto te non bébé keto na bango te ami c'est congolais to zana keto mo pourquoi ami c'est musani malamu esili concert wana loba concert au fali abeta ki bandeko bolandanga na Stade de France a gagné beaucoup d'argent a gagné plus alors kota la décoration on va décorer a pas chef de l'état ndenge alobaki ezate ke kokanata ni la moitié tombo moko ba pese aulati médaille ndenge tomona ba musicien na ko senga na régie soki baza na ba image wana ya ba wera ba jibe ba kofi ndenge ba décorer bango wana sirano ndenge za ko be mina na mte so be mina suna na muta décorer bango bongo mais ezaka na régime ya Kabila alors lelo bandeko bazolanda biso Weranson azana concert ao Kofi Olomide déjà tozo mona na Europe wana ba bambi ba bâche partout ba fiche partout ba bambi Maïsou Fabregas le kumu ana concert eza le kumu pona Padre Mutayambo le 11 juillet mais le 11 juillet mais concert o Fabeta na nini na Afrique du Sud na mona eza annulé non même pas ba Holandela ngo mais faut ça l'annuler na sens na ko pesa la biro idéologie parce que européen ça maintenant na koza kuna kasi on nga na kasi to no debino kuna ndenge bazo bengana ba étranger ba fourenya donc ezo senga ke moi conseil beta pour ba kota conseil des ba ivoiriens baza kuna ba congolais ba mo pe ba sud africain mais des autres des amboka ozo comprendre boyo ka des até comment il to sabino so beta to yebi sabino wana pona ngana monde déjà exala nile parce que so ba beta problème ko sala masu ya grave yo ando bika ya pona yo wana talise moi un ba conseil était yaka parce que mon ngani na fa ne tando papa efe azotalanga ayebi ke mutu na ye aza awa sodana makasi aza na plateau na biso oui alors tant azolanda na équipe na mimi ya monelo na ngana lobake na kotuno question mituna neke ya mena si sana eloko na ngina loba tango
des autres réseaux salama kuna bino beaucoup pas kokendo beta concert na sens ne bata mabe to batuwana bakoki ko profiter pe kana concert no poso totali ba congolais mingi bazokende musala te étranger mingi bazokende musala te na Fredicé o dato kende 1 mois et demi yango un mois yango et demi alors yebisa siko ndeko akotika na ba mpira azana ngo ayakota stani na ba mpira kabazana wana bandeko baza kuna oh là là na ba mpira kabazana ngo bakende ko problème wana en plus so ba stade mabe ko sa me na stade wana ba ate 100% d'étrangers mutu ba kocha la biso toza bodaya bato to sala musala na ndenge ya droiture pour banga tata Nzambe mokeli donc pour na concert wana ils ont quand c'est examination na sur na noté depuis ça bino ya nosiko mais bon mona ka biso c'est bima le pas de temps après ça biso réponse na staff nyonso en trois ya no labino ndenge bozo la concert wana OK ndeko logo sko na ngina poser na to kende na muzindo ya likambango est-ce que ndeko mazo landanga Luis Kwame Pedro depuis Brésil atuminga tuna soldat ya papa Hervé est-ce que bazala vraiment na staff moko boye équipe moko bo vraiment na ya bureau officiel vraiment ya fait rigola pour ba rebelle salamaka même na concert même na makambo na bango voyage même na nini boye ezaka na ba complication belé makambo za minene belé est-ce que baza pena na équipe vraiment officielle o ya yemoko ya papa Hervé chaque les 30 ba foutre bango ils a passé. En tout cas, na moni olembi non pena réponse na moni jamais même pas je suis à bonne santé moni langage wana izaka bato bazana makanisa mukuse ndi makanisa rango obi faire rigola aza moto abandi musique na lelote pour ça la même orchestre ni wana ezali pater a outino 4x4 ba maison mère ba le marquis transfert quartier latin Bou jet set il y a facilité donc azana ne logo mona mutu na o asalaka et puis pour na biso équipe na biso eza mobimba tapé no équipe mo za pena mobimba équipe so za pena équipe modo qui très normal eza pena na statut comme malamu bandeko bobe na biso après to benga bino après pour na coach abino to za en direct bamoni que déjà donc il y a moni yo c'est pour baba olela déjà oui biso na staff na biso pena en tout cas toi complet et puis pour le voyage en toi au tiro minyokola ba moni tous les fans il y a bonne musique ba na posa bona ka podium abeta akenda beta concert a biso nyonso totalaki asalaki plein mais chez ezalaki koto ya ba musicien ebele ba kenda kité ya ngomoni nga place balobi na tout na bien au Clexi tellement oza muta boîte au Clexi biso bien na batu nyonso ba olanda biso ndenge nini ba passeport ya bat bino bo voyager lelo ba passeport ezala na maboko ya mutu moko individu pe azala likola moto ale ba sala accident à partir poilo à perdre ba biloko ba passeport à bateau so azalata na jeep ya moko voiture mo papa va tindaka kedo ça va to voiture moko ezala pona ba cooks ya bureau na bino alors yango na lobaki ke est-ce que bo organisaka makam na bino bien ou bien équipe les alaka nango te zalaka jour wana so papa va za na concert a bengi ba pour makam na bino so total des autres des ordres té moni biso tozana bateau aya supena y concert ay pour landela ay répétition ay pour landela vous comprenez donc ba pour ça ba kitsa les padres pour les padres alors on déjà une émission belé boye bien alors si on a compte on a 5 musiciens au bana voix digitale bana voix mo boso ka yembi donc cher de poule mais ba bunsa faire bon côté tolema madilu ba papa so atika biso tolena ba lwambo makia di franco batika biso vena so lutumba simaro masi batiki biso tabulai les grands recheraux atiki biso kin kesemene ya atiki biso vena biso wemba de voix shungu bana matongo biso bana matonge atika biso bana moloka ya tongo biso bana matonge atika biso siko fera za yemoko abundana nani donc motongo toza yemoko ce qu'on va pas par-ci par-là. Il y a un problème place et puis pour ne pas voyager na biso en tout cas date message na biso hein boké besoin visa et comme bloc ba chinois o ba mbangulu
Pour le padre tonga trop. Bamen wana sikoso toketo zonge. Toza na ministre ya ba fanatique. Boza na facilité tout le monde a muta ko za laza awa alongwe akemboka musuku yake asengi nini visa parti ya mboka o mususu aza. Po anata bokatira boza te bokenda ta bosenga nini bo. Toyebani. Boyebani. Toyebani. Wana pena tuka bo pema na bino. Ya mutu eza que le pas de soi qui ta concert plein à craquer. Et puis résultat bijou. Siko pona yo po omoni balobi vérité eza vérité. Bosolo eza bosolo. Yangwana eza bosolo. D'abord yango tolo ba vérité bato mususu ba lekaki place na kicho yo fandi ba golwa balobaka ko ba ko koloba mina ko koloba ngoto po non réponse na yo na yebité. Par rapport ndo mona ki concert ya Fally Ipupa. Ah oseki j'en ai marre. Na yebité elle a concert toi là qui place son basa là ba humour quoi ne tu baté pour un concert faut mon appeler de chaîne peut-être terminer liboso ou pas appeler teke vous voyez donc ça dit même bato en hôtel à concert ni tu as fait son anniversaire non ils ont fait son anniversaire ezaki oui ezaki fait ya carrière au ya kokisi en plus a petit concert quand ndenge zalaka ils ont encore moi playback concert à la bonté la concert papa pour tu on même sur la polémique. Tant que tu concert mais tu vas faire stade oh elle fait anniversaire elle est concert pour concert faut que voix moi même sur un studio le gars bandima na bango to tim nde bandima te to tiki bango mais tant zo yemba faut que ça te fait que oui to yemba pena yemba yekuna mais to bona bloc ngote le pas de so to yemba bi ko to suka na ko ke na amati mais bango ba sala gini ka muke kingandi mata amati muke kingandi mata et puis muke le ko ba ba 30 secondes je ba péter concert ngo bandeko bo finga te pour na yebike ba wario boza na bino ba wario bo finga mais to finga te biso to pesande éclaircissement na ndenge mambo sala maki concert il est conscient non il a fait anniversaire on a concerté il a fait anniversaire a fait anniversaire mais les gars qui bien ba to invité ba yaki na bango les gars qui malgré katakata mais les gars bien katakata ndene stade de France za la ka bongo ndo moni ko ba sali bo mona la différence bo mona ki ya maître Gims bo mona ki ya Nino bala sa bino ngoti te ba na to comparer te ba za ba congolais to comparer attends pas en français mais ils sont tous des congolais fallait na moment na ye asala ki ndenge ezalaka stade basalaka asala ki ndenge na ye etondaki bon stade na yo mona mais na mona ki pona mwaso achacha munoko mais na moni alongo équipe ngo nan ko boselma nike alongo équipe ngo aleli albi ba pesa ke ba chite siko akende c'est une désolation ba pesa ke ba chite désolation il a regretté koto et puis non yo ba memi au poto koto dans ce soir ba pesa ko ba poto ngo akende nini ça fait mal hein ça demande ko maniki aleli et puis le sous moi on balle sous ka otolo moi on balle sous porte-parole il y a maison mère azarane humoriste nzoko na bozo na barate nani sakara dekota ye wana arane humoriste siko na ko de kana ya humoriste ye ko zaki na concert wana humor na ido atana ye collègue ya Ans Luzolo kasi wera lobaket apona joueur comme ça déjà amenacé zaleli sa équipe moko voilà ye atana humoriste ala si ba bi ate bande ko comprendre et puis on dit ça 50 € na yi dans concert na pona yo deux jours wala premier jour en tout cas fête anniversaire papa daba fête na ma fête anniversaire ndenge ino sibia fête anniversaire ya wana ba champagne et que na oka ndenge ba mbongo ba papier dollar et mon piku ba côté pena 1 2 3 tina ba centime ba combien fête d'anniversaire en tout cas da et que ndenge mona ya Fally Ipupa mais na kachuana ba defa pe bazaki belé na ko lobaki lobaki ba to bande mission mais peut-être bosa na mais ba defa bomona bango bino moko jonga na tout batatoli bien sûr mais et puis elobeli evandeli kopi na bango et puis bakuna ba normalement la France mais ba te baza ku belé yemo mutu na bango yambo mutu za mutu na bango ndenge nene o papa ona mais azaki na mwasi na ye na bana na ye
famille na yena mwasi na bana ni bantu bazala ça là autant bi deux fois ah ça peut na bit c'est normal vous comprenez comme fois c'est bande ko tout non ko ça deux fois double sim donc osana a osana b hey de ça dit OK liboso panza biloko pas paiement na bon on fait d'anniversaire les gens bien en tout cas bravo hein pour la fête d'anniversaire merci na bande ko tout les padres moto yambo je en tout cas tu veux que yo ça là na moni guerre ou esi la lelo te biso so na guerre te biso guerre ezali biso guerre ezali to ba biki rouge pas fait akekutana na CG mais ba golo la match place wana bolo ba bien papa fait avec invité pas vena biso Augustin Kabuya CG voilà veut pendant Augustin Kabuya nebi que sur hôtel émission au petit na dap tukutana na yo na campus na terrain wana kaka ya nini terrain ya Mbanzalemba tukutana pena vena pena Augustin koto zali en tout cas CG tadu sajikla papa wan babo tuni belé pour ceux qui guerre ezate lelo nga na lobby na esi batu moi RVC na batu RVC parce que mama na bonde basala ekune leki nango comme moi papa zela tout ça zalo ale ngana za pio na plateau na mission na pena fresh ouais parce que bato c'est belé on va on va combo tête mais mukile ganga na combat faire rigoler les padres ni gaboroni je sais pas du monde et puis c'est maman ko taïga si tu sais que on a quand même ministère et puis ça et ni ça zoom babi te faut CG mozo charge CG pena mo panabu atindi pena le padre akokino ko yate habité cortège venu tandem pena bagezo papa zambe ni gaboroni na champion du monde venant le padre vanda président pour na mais il ba juste président faire rigoler le padre même yemo c'est déjà bien président ferré moto komi akokenda ndenge ya mabe omoni bacritique bakomi kofina même chef de l'état mukwantombolo nto papa na biso faci beto mukwantombolo biso atota banda Congo toka pena liboso na yo mukwantombolo faci beto biso bana na yo bakongolais de père et de mère en tout cas nai jour faci abimai président na 2018 premier tour na longole lamba kinya na kete lamba na tikala torchini en plein marché na Congo central bato babi histoire pour nini moko ntombola sur pouvoir ça dit na sala art capelle bato bandima te pona moko ntombolo donc ça dit bandeko papa moko nzamboka ana papa na biso te po ya papa biso abana donc moto pena donc bobo mango mais que tous les Congolais vont aussi les padres donc biso c'est ça la mine ba est ba okatanga ba olo mami ba to déclarer que non Congo kabwani nango pour les padres mais padres ce que au cas moi ba wera bazali ba vient na biso tata Modric azana de Munguez bazali Yoso Karamalov bazali bon ça dit n'importe quoi c'est pas éviter batwana yango so rapona le padre wa lobi yango na ningani na yebisa na batu nyusu bozolanda même Europe zéro yinda batu nyusu bozolanda émission oyo les peuples d'abord obesi Congo choc il fait na oyo na ko yebisa bino lelo na etando makambu oyo nyusu moto ndenge peli kotala ezalaki réponse mabete chef de l'état pesi deuxièmement bagolois oyo nazosenga na bino nayebi 100% ba oyo ba critiquaki ba oyo ba fingaki chef de l'état ba de la bonne musique ebele bazana bango ba golois te ebele pe bazana bango ba to ba M23 ebele pe bazana bango ba tabananga ba profiter na sima wana po ba pelisa moto po ba zo ba changer makambo ebele ndenge ezalaka bino moko bomoni le padre yemoko akitaki sur le terrain na invitation ba yaki kozwa na cortège ti bakutani na moko molebeli o facha yo kakalitoi na ye bafandi basololi na CG donc eloko eite eloko ezate moko papa Hervé Gola apesi déjà nyonso alobaki nyonso tout bolandaka ngo netando na biso alors botika polémique botika koloba o na koyesa bino lelo ndenge fali abeti Stade de France
ndenge faire pe akobeta Stade de France akosala pe plein soki faire pe alobeta yango 2 jours akosala plein 3 jours mais 3 jours namoni bokoka te 2 jours kaka soki 2 jours ndenge fallait abete toi na énergie ya bana bébé d'abord obeta les 2 énergie bana même une semaine kudu biso calculer ça fait tout ça lango ezala pendant ezala pendant mois mobimba toi na 4 semaines c'est quelques jours parce que tout le week-end samedi dimanche faire livrer bon kaka biloko mais non ok bozo contribuer bolobi papa Hervé fois fongola compte moko boya banque bo contribuer à mbongo pona bobeta pe concert wana siko bino bato baza na Kinshasa bato baza na Angola bato baza na Brazzaville bato baza soki wapi a contribuer mbongo mais concert wana ayete concert wana ba primele visa pour éviter sous des gars polémiques makasi contribution ba lobela wana contribution ya Jet Set T ezaka ba mourir ya papa Hervé ndi ba na posta bango mo ba valoriser loko na bango le Stade de France wana bango ndi ba Stade mususu ezate wele Stade de France ezate ba bete na kwa bodwet ya stade de kasi on a lobé kasi bon ndeni bi stade ebele po mo bozo lo ba wana Iba kule mi bana France, bana Suisse nani? Wewe wako papa nani? Njuzi. Wao na Simba ipupa. Na bise yako bise beza nzai comme Simba ipupa. Biso sana Njuzi Hervé. C'est du mensonge là. Njuzi. Nipasa Njuzi. Nemi na noko na Njuzi Garcia Ndombele. Boga. Papa na international. Petit na meve. Mote sike zo mi. Ba Dosiana, petit na Keren. Bana oncle na Njuzi ngone bangwana. Na pe na mère na Njuzi mwana Congo. Koko so bala iko munye Njuzi, siko na ebite. Njuzi ni bino boluka. Mais Karabino moko pas comment ça la bikambo c'est le mapasa ba to mapasa ndeza so problème ekui musicalement to lo mota mapasa ke baranda musique morote ko so biloko tango ya na ko ya li pasa morote fo ya na o ya so tango déjà de les salon pour créer boye c'est que a comme il passe ba boto même ko mo fanjo lo bango déjà ba boto même ko lo fanjo lo bango ba sala la musique ndemo na faire et puis tala bon ça na ba histoire te histoire yebo fanjo lo bango na ba TV Faisons le bain on va bien non. Monsieur tu vas me faire déjà dans quartier latin. Vous t'as qui 100 kilos à le bain oui ou non? Bah yemba 100 kilos dans quartier latin ya yemba yango. Abete be faire kita. Si vous faire OK alukasu nini papa boutique river pema. Siko token na muzindo suko papa veut déjà sali compte. Bufungo da compte pour vous papa va simba makambo wana te. Wana bato bakipa ngonde ba kibende bino bo kanisa. Les padres attendent ba producteur makasi puis mon so un producteur. Net ba stade on fait producteur ndé andi management. Bon papa, tout ça obi ta bolo bakele. Ta bozo lo bakele bozo bozo mbongo na bino bo chaka manike bo cheka okoka. Mais mais pourquoi? Et ça na mboka France, ça na Congo te, et ça na France. On reçoit charge peut-être ba cas d'accident ba nini ba problème sécurité nini bo. So that one comique to beta ngonde bino bo linga to beta. Bozana non c'est stopper Sabino. So beta to beta conseil pe na ba stade mususu pe to rebi Sabino mais pour le moment en tout cas biso na posta ba. Na mo bo ba njuzi apo. Bon, na mo va falloir ça il faut bien po ça. Ça na ngashi yo, tu bino bo sala elo mususu. Ça na ngashi yo. Bon mo na to ba bakipara batala ka bobeti plein ba babundisa bino na ta ya visa ndenge bolobaka yo kaka cité na ta visa ndenge babundisa bino wakafana ti na ta ya nini na ta ya nini na ta aux a concept bo beta concept ba so compliqué pour ezala nile nebi ba problème ba vario ce que le ko na ngote ba banga poni ko ba tso kimeti parce que tout coller déjà na mamba musique ya ngote tout pe musique na musique so mo so faire ala kineka eloko te loko ba vena so ba sila voilà na baki lelo makambo esuka boete e fona benga papa de Onzinga motema mama bita po ouais ye wana le grand prêtre wana mwana pota tongo pas de Onzinga ya mabita papa de yo mukonza makambo toujours bilele yango papa de yo bilele yango yo donc toujours promotion toujours musale kende kitoko bilamba ya malamba chaussure malamu oui nous sommes en direct déjà depuis Suisse avec papa de Onzinga motema mabita boss de boss awa tozali na plateau to banda ko beta masolo oyo etali
politique to na minute to kolo banini eke na système moko boye kangi actualité na place ezala concert ya fallait mais ekomi lokola concert ezaki ya faire na ndenge réponse chef de l'état apesaki alors ya omoni lelo tolobaki tobenga papa de Onzinga toko tiaene tando yepe ayimbola na ngambu na ye mais on se créer ba polémique et comme ba misusu ba comme na M23 tonde nini pour ba comme kofinga na chef de l'état ya omoni papa de Onzinga za déjà en direct mbote papa de yo. Bonjour, en tout cas, dans cette mingi, en tout cas, dans la plateau, merci papa. Merci vraiment Nandenge aussi koyamba biso mais oyebi déjà actualité le kanya actualité mikolo ozo créer polémique à makas ba comédien baza ko kabwana bato IDPS ba mitu na to kabwana na ebitenga na golo asko na longo na IDPS to na longo koto donc ezo pesa vraiment pasi na minute oyo na ndenge papa ive akende kokutana na CG ba golo ba boyi ba ata kutana na eresimba te alors nanga mnoko kotalisa bango nini ndenge bazolanda biso en direct boy. Merci en tout cas pour la merci pour la kokutana la ligne na likambo ezo tukisa même biso na poto en tout cas la compagnie ezali partout la compagnie ezaka rabino kuna te eza partout na même biso na poto pesi mwa boyi donc makambo eza pena kaka kopela moto na likambo oyo ya ba musicien na biso basali. Alors, comment la sortie à chef de l'État na makambo oyo alobaki ezalaki na peut-être na sentiment na ye moko kati na ye comment parce que moto na moto faut kondimaki aza mpe na moto oyo alingaka mais lokola ye azalaki papa oyo azali papa ya nation akobaki vraiment kokende na baniveau wana te epuis komona femme oyo banaye kokondere wana tina zala aprevi président na période ebele parce que commentaire na ye yango omoni oyo epelisi moto ngai na kote na biso tokoloba ete ezali mawa mpe pasi komona traitement oyo bango balingaki kofise epai ya faire ekola mais nzambe atikaka bana na ye te eloba ye moko faire ekola biso toza au milieu du village tant que des journalistes on peut dire aussi des choses vraies. Il est trop menacé pour mon aïe, c'est pas aujourd'hui. Tout le monde a gagné. Biso tozana tout le monde a gagné. Nous sommes au milieu du village, on voit ce qui se passe. Le garçon, il souffle un peu avec son orchestre. Mais l'autre, on va essayer de bien parce qu'il faut que vous soyez là-bas dans la public. On débrouille la date comme on a eu, parce que c'est la vérité. On est pas il ou mawana, papa, quand vous soyez pas, tu peux la photo balinga kama. Mais quand on a pas mon scène, balinga, pas y a daté. Nous sommes pour la dingue tout. Azozami kakata mais il y a sali le bon côté ba chef de l'État bakelo ba makambo na bango mais baloki mabe oli actualité za la ndenge fallait apoteki fallait pour actualité ye moko actualité fallait zate chef de l'État biso tona basource frère nous sommes des journalistes chef de l'État a délégué directement parce que pesa qui beaucoup quelqu'un a joué sur la nous avons des images pas d'ailleurs on va se porter et pas capouille c'est pas que faire a délégué pas capouille et là on a il faut que ça remonte pour le moment et nous avons pesa pas pour quand il y a moi mensonge c'est mensonge tout le monde est le 8 après les 9 filles on va faire les dans dans un peu de magasin et on a dit que maman que ça la société la presse on a pas les choses et frère qui a comme conseil justifié pour la foi c'est grave alors que puis on a posé la côté alors on est content étant que Congolais comme on a un jeune comme lui dépendant à petit double salle de France oui mais acte de la monde n'est pas ok dans côté n'est pas ok dans quoi ça pour lui ça peut pas balinga café balinga kapa aba pousser à pour manera et moi baki même pas pour d'ailleurs ici les signes ça ce n'est pas bon donc il faut qu'on va vérifier alors même conseil la zone peut ça quand même pas couloir et pas que la ramasser
problème eza kaka bakolwa maintenant batia na bango na se nde balobaka vraiment boyi bazaka bokondo tondamona kolokola blage donc ndenge bamemi boye bakaboli na bata théâtre bazosenga bapardon kuna na France baïda na banani donc problème Mimika Bongo fille de ouf bah c'est ce qu'ils aient bazosenga bapardon bazofilme awa na poto kutushe te donc etikali kata nomona kaka keno bato babemba bakomi tobeta eza blakite yango eza blakite ya blakite yango papa deyo naninga na bakisa mituna oh est-ce que fere na mama oyo mpe akoki koorganize te ndenge bato nini bayi batya bambongo to producteur amona na wabetisa ye mpe na Stade de France wana ata 2 jours ata 3 jours est-ce que akondima est-ce que mpe akosala plein ndenge fali asa po ya fali tokoloba te po biso toza au milieu du village mais par rapport ndenge tomonaki concert ndenge ekendeli ndeko na yambe na plateau alobi concert ezalaka bongo te wana ezali nango fete anniversaire ndenge ya Inosibi eutaki koleka lobi awa donc koyemba eza te eza kaka elo mwa 30 secondes à présenter bato esele bon nayebi te na ngambo noko kobakisa nini en tout cas stade wana il faut corriger yango omoni fali makambo asali soki tolandi toke na salon spirituellement parlant ezalaki lokola alliance moko oyakende kosala donc ndenge ndeko alobi vraiment aza na raison c'était comme une anniversaire comme ça donc voilà donc ezalaki baalliance moko oyo ezalaki komona na badeni alata kitoko biso toza na toza basignification nango par rapport ya ndenge abimaki tout ça voilà ayaki korepresente makambo moko boye oyo tobona bango te na média eza vie privée na ye voilà on s'en fout de ça mais ce qui est vraiment vrai c'est le plan artistique prestation na ye c'est tenu il faut la vérité donc ezosenga pena omoni nde bakimisi babetaka kimisi babetaka dashi kimisi bazobeta stade wana ozoka misiki ozoka bafoi ata kosala eloko wana sele moto akosala ngo pena minute oyo akorige yango se fere Ferregola le padre ebele oyo penaki bateke lungu batuni batiembo le stade wana fere alingaka nde badefi wana te fere aza na ndenge ne moko yaki batongo ndenge avivaka alingaka nde makambi nene minene po fere pene na minute eza sekondo po beta stade wana wawa tu fais le bénéfice de même 5 jours. Même si c'est une vérité, même quand on a le même 5 jours. C'est le même ça la carte plein. Pour faire Azam, c'est un grand chanteur. Il chante. Donc Azam chante. Ayimba kabisa. Azam tekaya aja mikoro batu bale kunaka. On tient 30 minutes non. On a même fallu y avoir comme une chose parce que tu l'as dit. On a fallu y a presse. Alobiamo que la belle qui makasi fana des akipete même na taratata émission ya taratata des émissions mobiba on ça ya confrère la mission mobiba azaya alobi azalaki même na polo alobi azalaki même na polo c'est ça normalement la justification on a omoni yemoko qui s'excuse s'accuse sans problème ça to babane ko s'accuse yemoko na ba erreur na ye na ba démito na ye na ba nini na celui qui s'est impliqué connaît l'affaire yanga lobi na baokapi nyonso tu oyo batikalaki oyo bayaki te akobeta na Tchango ofele akobeta na Kasangolo akobeta na Bandal akobeta lisusu soki na banini na bacommune mwa différent wana na 5 communes ndenge alaki bango koya na ye na kini Après le pédale parce que il a peur, il sait pas ce qu'il va s'organiser après parce que la francophonie déjà va pouvoir faire. Donc on va bouger à banane. Donc faire ailleurs pour ça là, comment on appelle ça? Il a fait un truc là, j'ai oublié le nom. Festif de quoi un peu. Yeah. Bango pe kaka. C'est comme il y a un moment il fallait que pour prendre la paix à l'équipe n'a pas assez prononcé qu'il y a un concert gratuit parce qu'il y a peut-être le chef de l'État pour compenser faire le là avant que bon tous ces festivals là et
Yaman aloba eza somo. Yango ndeko alobi awa c'est mieux invité ya zara invité moko bengisi kaka soki nani wa bimi maître Gims abimi invité ya zara maître Gims kaka. Bizo kabande kwa wana nyesi pona okoroje kaka ntimba po babina micho bakomi mapasa fira akomi njuzi fali akomi ntimba nazoyebisa soldani azoboya mais po bokomi olinga so basaleli oyo bali basalela oyo boye bino mpe fo basalela bino toi na qualité moko ya misiki na bango parce que Bambongo ebimi ebele puis bateau naza koapprendre bino que beaucoup de gens plus de 2000 personnes oyo bazwelaki bavisa bayaki uniquement pour la concert wana c'est beaucoup mbongo ebimi na l'état na gouvernement l'état ebimaki ko mbongo ebimaki bafonctionnaire bazofutama te bato bazosouffrir na mboka bani bonjour batembele bakomisi mbongo ebele nde wana mpona kosoutenir soi-disant baza artiste mais artiste il fallait ye moko mpe aza na capacité déjà mais il n'avait pas ozomona olinga aza l'honneur wana c'est l'honneur te c'est l'honneur na bamonde na babamota mais l'honneur ya musique tant que rumbiste ajefere abetaka wana bana vérité playback na playback c'est ça parce que faire peut-être derrière pour la fabrication pour la innocence c'est ça merci papa donc merci papa pona bango parce que c'est peut-être nécessaire pour les artistes pour ozomona tozala te keno likambo ezali totika bango divergence wana tosala to malembe elongwana wana mitu ya bawarrior na mitu ya bakoloa banini parce que kanda oyo ndenge ezokende ekosa mpe etesela makasi na mboka oyo désordre ebandi place moi na profite bango wana toinvite bakoprofite kaka na makambo ekomi grâce alors tozala effeye toyeba kosuka mpe chef de l'état aza papa quel que soit derrière maintenant bakei aza mpenza papa na mboka surtout pensile du côté ya bafere ekola banini batika kofinga ye ce n'est pas bien batika mpe kofinga mama deni eza malamu te ozomona nous sommes déjà donc mututu asalaka donc tosalaka berere mais ya kofinga chef de l'état en tout cas eloko wana nde bakolwa baleka même kosenga bapardon kozala bien mpona chef de l'état. Merci papa. Babengisaka ye, c'est ça. Mbala na mbala. Merci papa, to sepeli vraiment soki toza susu na likambo ya kotuna yo prochainement tokobengo kaka na nzela ya singa ndenge tobengi yo boye. Merci beaucoup. Merci na bino émission malamu petit bloc qui te en tout cas on est ensemble. Il n'y a pas de souci. Pesa ba mbote na batu na yo. Et vous ça la vie.
alors ça va monter dans ma vraiment na Simon Mapeka donc il passe ça vraiment on a pu faire monter et belé la quelque peut ça mike chikambo en tout cas na famille mon bima va monter et bien en tout cas ça na biso donc voilà merci na posa de tout Dani Maneka à la chaque fois et puis na moi si na Hermione Maneka bangote na bango mingi vraiment donc voilà merci mingi na possible bino na plateau bangote belé donc nous sommes merci ensemble pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Ok. Ciao, ciao, ciao. Voilà. Ah, de retour ce soir. Tozongi siko na plateau. Oki pena papa de osi kasi ko benga pena ko oyoki. Si poto eza ko linda susi. Molobeli moko DG ya Gemidor TV. Les grands place azwami na Sux. Place ba concert beta mak place yemoko azalaki. Tant bat babande ko na direct bande ko ndango yemoko azali sur le terrain. Na équipe mbo bazala ekuna ya Gemidor TV. Alors oyoki nyoso ya lobi. Na ba question musu bonga na tuna yé déjà apesi ba réponse pe bien non alinga ko coach même Emelia pour yep ayimbola ndenge de mingo voilà mais pour Elias to ko benga ye to coach ye pour na ko yeba siko par rapport ya makambo ndenge ekei par rapport ndenge pe papa de yo a lobby atalisa le ke oui faire soki lelo concert lobby a beta stade wana a corriger yango ata fois 5000 fois a corriger yango et puis oki le lobby qui a fait anniversaire papa de nous ngata je me dois TV bazala ki wana ba lobby nini bon pona okele lisangu to komi kokoma na suka ya émission alors problème to eki awa pona kobuka koboma moto c'est le fait tous les Gaulois gladiateurs papa de la bonne musique botana se wana Gaulois ndenge to tshepela na se en tout cas tous les Gaulois ba Gaulois pena ba ndeko na biso manso place tout bozali tous les Gaulois na ba na bien tous les Gaulois gladiateurs amour de la bonne musique peuple congolais botsa bandoki na se muko ntombolo a papa ya bana maman Denise na Kero mama ya bana Souminwa première dame na biso ya kati ba ministre manso baza ba mama na biso en tout cas boki tsapena mandoki na se bolongo la makanisi manso ya mabe o baloba basala ki bote to ba distraction parce que to ba kamfato sana kati ya mboka Congo magisto libanda Congo mais bato baza na bana makambo bazela tala bitumba kuna STP bazo yokate tala pe ko na Afrique du Sud bazo yokate communauté ba peuple manso ba pays libanda bela en tout cas Congo to kabwana te to ça toujours elongo to simbana to tombola bendela Congo pambote na bino ebele. Merci na bande konyo so babeta kitaka to di bakuya ko landa émission to komi ko komana presque na suka to komi ko chiter déjà na émission na biso boti ki la biso ba j'aime ba commentaire yango nde sali bilei na biso mukolo na mikolo biso toza au milieu du village ne tando na biso to lobelaka fali to lobelaka ferré to lobelaka artiste nyostu congolais na obazali banda ba pays voisins to lobelaka alors makambo ne sundenge leka kisuku totali mutuna makolo ezakaka biso moko ba fan de mutopedisi moto oyo mais na yebite jour ango on a senga jour ba ko décorer même fallait popa na yebite fuza la masquer quelque part ba golo ba ye ba te ou bien nini boye salama ya ko batama bende ni po makambo affaire comme on a qui oyo ndenge bon papa vemo déjà les kaki a talisi ba golo a yebisi bango bocha na se ndenge we son temps pe bana ne banda ko pelisa moto abanda ko bima alobi ezalaka bongo il faut botosa oyo Ferregola alobi Ferregola aza président na bino Ferregola aza chef na bino tana alobi akwesi likambo il faut mutunyo surtout atosa bozala na poto bozala na Afrique bozala partout dans le monde donc il faut boyoka au papa Hervé alobi parce que pambate onga nazo yipsa bino naza témoin na ba feti mingi présidentielle ba feti ya minene ba événement minene ce qui fait raïté ezalaka héritier ce qui héritier raïté ezalaka jibe mpiana na ba mise misusu mais fali pour pendant na monete na événement boy ya présidentielle aya ko beta ezalaka mingi faire na ba feti na ba on faire kaka on a essayé de faire balinga kaye pamba te suka yimba nzembo ya mama Denise Nyakero na mama Denise pamba te ezalaki ke
Motema ya fachi azalaka déjà na bango Mungu antombolo et nyos tout faire ko bandolo ba minute ba fan ba ne jamais trahi le Congo ouais ne jamais trahi le Congo yango gade to komi presque na suka émission na biso okoki kopesa ba mbote na yo na banani ba oyo lingaka ba golwa na banani sto bon ba mbote nga pena mimi na libota na ngai bispe na mbote pa mon grand frère propre Antoine Mpukuta bambote na ebele masananga Peter Ngoyi bambote ebele Tupac Lukaku Tupac Mambulu Sabalo Sarbati Nkanza masananga Bruno Lala Orly Orvi Orsi Ortiniel bambote ebele Dan Adolphe Dorcas Keren Lina bambote ebele Sublime Ariela venanga moko Tchétché de base David Voka bambote ebele masananga Job évangéliste bambote beli papa nanga Dela le grand maître chinois venanga moko Nduzu Ndombele Elvis Ndombele bambote na ba Paleska Boali Nsimba Ndombele bambote bele et puis tout ça nzambe merci apesa biso faire rigola le padre ça et en tout cas merci na bande bonyosto merci beaucoup ba bon dimanche sika ezwa mebino nyosto o bande kolanda émission merci na ba commentaire na bino merci na ba j'aime na bino merci na ndenge bo partager ka émission o Marlin Kawasa depuis Johannesburg malgré ba difficulté o eza mikolo kuna na Afrique du Sud mais na ebike nzamba kosunga makambango ezoki déjà propre na kochite na kosila ezaka ka makelelo tolobaka ya pamba donc pour saka nango njoto te. Alors merci na mon boss oyo babengi papa de onzinga motema mabita depuis Suisse nzamba a continuer toujours pour battre la bino na kobosa na to kopesa mbote nanga na manager international Trésor Nkou oyo akumbelaka idéologie pe azaka na souci ya ba congolais to ya bangolais batnisto bazali artiste na Afrique awa to na Europe yeso ka lobia soutenir yo akokena ngo tinati ndenge lelo ba monsieur belé bozo mona ba frère Gola ba Fali Pupa ba Kofi Olomide dans na idéologie so kitolani na muzindo yepe akotaka ameka ko chamwa appui na ye na kati wana Trésor Nkou donc le manager international Nzambe en continue toujours ko batela yo apeso makasi ndongo zalaka na mutema munene mutema ya mawa mbote na mama na bébé na biso oyo Nzambe asi continue biso susu na libota merci na matopeske leader o bana Luanda Kalate bazali kozela ye soka aiza la somo déjà ba fiche eza déjà ko salama o balebi na juin akozala na biso awa ndenge ba bekami bazali ndenge ba gadi na groupe na bango Mbappé basa awa pona ko sala ba événement na bango ndenge kaka ezalaka. Merci na mon oncle Denzu Ndombele o balobi Nzambe ba immeuble moninga ya Papa Guilhem Makambo donc balobi batonga il faut ka bino bozalaka na PC mbote nanga susu na Jean-Paul Mayamba Yanfu oyo ya lobaki bakiselanga Yanfu po nazali chef coutumier mboka soko bakise Yanfu te komba nezo yebana te bakisa Yanfu na suka Jean-Paul Mayamba Mike Mayamba oncle Mayamba donc na PC bino bambote sika bozali na PC DJ Dido depuis Lukapa na Luanda bambote sike zwami yo moname na pese ba onyostu ba base na biso nyostu bambote belé na pese ba onyostu ba beta gitara to ba kuya kolanda émission oyo vraiment na pese na kobosa na to kopesa Cobra Neville Kabobo na Luanda bambote belé garçon sexy garçon relax garçon fraîcheur ba lebi mutumako soko zo tambola vraiment atikaka elengi na bato nyonso fo balukota la mutu moko mobali moko ya engambe mulai aleki awa Neville Kabobo donc bambote esika ezwami yo pamba te soki na komi na suka boye na pesi kaka matondo na njakomba oyo azo continuer toujours kobatela biso bientôt le 12 ezali anniversaire na ngamoko G9 mabanga mabere gani penge wapenge boyebe date ya botama ba bureau na yena ba ope ba boni na biso pe webite na botama le 12 mai au jour maman de Kenya na toujours Père François Chisungo oyo bayake kokuta na babina to bota mwana suka na biso rigene penge wapenge gola motemona G9 mabanga mabe yakate mbala toujours na catalogue
alors ezala bien les 12 wana soki champagne ngulu ba champagne ba message ba bière ba biloko ezala vraiment kitoko ba cadeau na ko sepela nango vraiment et talaka au G9 mabanga mabe na équipe nationale bazole la G9 a musika na bango journaliste mais ata na musika to ko fêter en ligne bino bo fêter ko nga pe na fêter ko to c'est ma code kaka merci na batine so ba betaki taka to dibako merci na Trozer Mwela merci na Abraham Mwela docteur international botika malamu na mabota na bino to kutani à la prochaine bye bye ciao.